Nene. Okay, so when you're ready, steady and rest. I can get this one, yeah. Sorry, my love. So I'll take it from this. Thank you. Okay, thank you, gentlemen. Feel free to pause and rest. Get your balance. Ay, Jambwana. Nene. Ay, Nene. Jambwana. Ay, Nene. Nene. Jambwana. Ay, Nene. Nene. Ay, ay, ay. Nene. Ah, Mama Riti, Nene, Nene. Bye-bye, ma copine. Mon enfance, bye-bye, Nene. Nene. Bye-bye, Mama. Ah, Jambwana. Ah. Jambwana, Nene. Nene. Ay, ay, ay. Jambwana, Nene. Nene, kiti mabele, Mama. Mon enfant. Ah, Nene. Ah, Jambwana. Nene. Alléluia na Yesu. Yemba Alléluia Na lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Na lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Nabondeli Nzambe, Tata Nzambe. Merci pour la circonstance oyo. Merci pour tes alakanomètres à temps et à circonstance. Topamboli yo, tokumisi yo, pour te moko lokola yo azate. Osepela ki lelo tozala na cimetière oyo pour na ko enterrer ndeko na biso, mama na biso nene, oya tiki biso tango molai elelo komi mokolo na ye. Ndenge makomine lobi utaki na mabele okozonga na mabele. Makomine lobi moko te azana makoki ya ko retenir souffle de vie ya vie na Yesu ke komi tango yango. Et na tango yango nene beke na kotika biso elelo tozo kunda. Tolingi ete tolekisa moma olisu na kimia pote ozali Nzambe malamu. Zwa lokumu zwa nkembo kati na biso na kombo na Yesu tolobi lisusu. Amen. Amen. Amen bandeko na ngai. Amen. Amen communauté mobimba. Amen. Vraiment na kumisi Nzambe lisusu ndenge Bible bi na circonstance to kumisa Nzambe. Tozalaki kuna na chapelle tolekisi yango na kimia toyepe awa tozana minute mingi te mais tolingi tolekisa yango na kimia. Aloba yebisaki nga déjà que moyeba type corps na likolo ezate contenu ya weda ndenge ezalaki ekosala mobulu ba prévenir yango moni bakiti yango bamongo na kati eza problème te l'essentiel toza déjà na esika oyo. Amen. Na exhorter yo boye yeba Nzambe. Alléluia. Linga Nzambe. Alléluia. Landa nzela ya Nzambe. Soko landi nzela ya Nzambe yebi Nzambe okomona bolamu na Nzambe likolo na yo ata soko kufi Nzambe akotika yo te. Après la mort il y a encore une vie qui nous attend. Vini ni oyo yo zali ko se préparer nango sima na kufa. Yango na moment oyo esengeli na yo oyeba Nzambe.
yamba yesu lokola nkolo pe mobikisi na yo yesu azala mokonzi na yo yesu azala mobikisi na yo ata koliwa ekozwa yo ata kosimba famille na yo ata kosimba qui que ce soit mais du moins ozala safe quelque part pe okota na bokonzi na nzambe amen yango wana tozo continue na kati na likambo oyo tongi koleka kotikela libota bakoka koyebisa biso tozobana na mobali ya mama nene azali a dekorisha topesi yo maloba po te oyebisa biso lelo mwasi na yo lelo azokota na mabele yoza mobali na ye oyo bovandaki na ye des années et des années lelo mwasi azokota na mabele okoyebisa biso nini na mokuse toza na besoin ya maloba moke tokwa koyoka pe tokwa kocontinue na nini nango amen Amen. ok toyoki papa Richard Nene, donnons un match les messieurs. Les passes salées du saut. La journée elle est 13 avril. Bimi Nandaku. Oui, Singai. Daddy. Ok, Mahamoudou. Et nous, Bimi, Nanzela. Ene okei okomina makope mola. Ene obenga na telefone bida ya mutia tele ki makasi. Na ko suma on butuke na ki matete. Na bi okay ça donc na ki ko na ngai. Ene benga ngai. Ko benga la poko. Ene obenga na ba 18h. Ene kuna ko yebisa ngai ke daddy je ne peux plus conduire ma voiture na ina lemba awa na luebo. Nakɔ surtout ma voiture na raté mais dans di verti ya salinga makasi muto esalinga pasi dadi nakɔ surtout ma voiture na obenga chauffeur azoya kozwa ngai na bi obengi ni on obengi chauffeur a mosengo azoya kozwa ngai na bi qu'est-ce qui se passe ok na solo na ndako nene na zeli yo obengi ngai na 19h o chauffeur a mosengo ye azwi yo okomi na ndako na se omati même pas obengi plamedi mwana bino ya ndundu akita na se akisa okisi omela pozo ka bien te omeli kisi nene okontinue na tour na bana obengi na ba 21h ozongi na ndako ngana zongi ndako na 22h neno pesi na bureau olia oye to le to vandi momuke après une 2 heures de temps minuit on a dali fatigué na zo ka zo bien te na continue na lala nene tout cela est société je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans Lemba journal le 13 et là on est les gars dans Lemba nene ok ta ba ndeko na yo ok ta ba ndeko na yo hein ok comme voiture yo moko tu dans le pango o tiki voiture dans banda nene ok ko zo kuma voiture wana te ba kumbi yo kuma pas chauffeur qu'est-ce qui s'est passé kuna nene na habité même si la faire oye ba te nene ndeko na yo filo awuti bene aye yoza le susuke nene ayambi ngai ayebisi ngai Richard ozalaki wapi otiki nde nakende kaka boye so ngai azalaki na mboko nene ngai akufa te na mituni ngai eloko ni filo ayebi oka nayebi te nene nazobwaka mabele na ngai nene otiki bana na yo otiki bana na yo na pasi otiki Richie otiki Ryan otiki Riley nene okoti na sa mabele nene mutu nyonso ayebi liwa na yo aolanda na sa mabele oyo mutu nyonso ayebi liwa na yo nene akokota na sa mabele nene obwaki oyo boye lelo oyo ye mpe akundami mutu nyonso ayebi liwa na yo partir lelo oyo vi na ye bebi akokundama ndenge yo okundami boye olimo na yo mpe malakimia nene olimo na yo vraimen mpe malakimia you go to miss you. Thank you. Bana bazanga lobakoloba. Bana bazanga lobakoloba. Ok. Toleki. C'est tes familles. Nene zali avant.
pasa na yo. Courage, courage putain. Nyonso tobanda kosokola etikali nga na motema nga nakwaka teke bato wana mikolo ti ntango tokendaka ti tokende osambe mpa tata oyo eza pe nzoto atekei me molimo ezomona ti mokili ti molimo okende kosamba Amen. yo omonaki mamu nyonso to elekaka na kisasa tobandaki awa Amen. ngana tobombama eloko te ebeta kake kita na se beta ngana yo tobombamaka eloko te tolobanaka nyonso le plus grand secret na nga naza nango le plus grand secret na nga yo moto ozala nango esala eloko to nzela oyo okei eza nzela na biso nyonso ozalaki no na ndako bapilukelanga biye nga nazoyebi soki etala okeno kongo sikoyo te ezelanga tokende kaka na jeye ote nga nazokende naokende dade ayebisi nga nakende dade ayebike naokende kutu nga moko me naomema mama koyebisa mama teke eza anniversaire ne aokende ofete kuna soki bayebisi oke yo moko ngomema so mama te naokende kaka na pake naotika mama ya naninga ye naninga otika ete fo nakende kaka lukelanga nano biye soki ti mosalaka toluka biye mais c'est là il faut tala ngo malembe ba bien ngo tala ngo malembe na moni biye nakangela ko ba bagage na yo cha biloke bele bo longo la mususu longo cha biloke yo kina ko na biloke bele bo une 23 heures na songa pe fona kende bige so yo ke ni ngape na défense hein pa bwana yo wana sans vacances na kendaki na feta yesu vacances te ekoma eke fona zonga nazongi mbangu mpona ya na kini mokonange na voyage nayoka yo kufi nano toyokana bongo te toyi na mabebele osala na ebele projet me to explikaka ya ozali na ebele ya kosala ebele oyo mpona olinga te nasala nayebi oyo mpe na suka na konvekaki yo na kosala oyebi me na suka on était agrui oyo ngama na kosala na oyo na kosala te elo naloba no merci moninga malamu Amanzi toyoki biso nyonso ti oza moninga malamu yo misi omonaka ngana na nyokwami biso ezomona bawe bawaka te bazali direction oyo okende oyo nzambe atangamela okende direction oyo okende moto akomema na gauche moto akomema na droite aza te molimo moko te ekodemolimo na yo eza na kanda kengudi mosi kombo motu moko te akodeve molimo na yo elamba mama natindaki yango yokolata Moi tolakisa te. mokristo aza mwinda kaka mwasi oyo atongelaki bilamba Biso bato baloba ya na bino. nalobi nano eloko te naloba mpe eloko te yo oza vivant yo atokei ozomona ozoyoka ngai nalobi nano eloko te me nalobi boye nde ngai nalobi ezala na nkanda dia mbwana ezala na kanda lukombo ezala na kanda kiangu dimosi mama ngai nayebika yo olobaka no mabia bato te totongaka te tofingaka te tolokaka te tonyongaka te merci kende madame nakati nga na oloba mingi otuna oyo azoloba aza nani nene aza mama leki na nga oyo aza noko na ngai naza na message euti na mama na ye
o bayebi nga bayebi nakunda yaya na nene na mboko oyo na bana ne mibale nazala na famille nayoki babuzobo elobami wana susu ndani naza mutu na kati ya famille donc naza yaya na bango mokolo na biso nyonso oza na Londres ntango nakundaka na yaya na ye na 93 awa mingi nango boye poto te donc ye aza moto ya mibale oyo lelo nazokunda naza mopaya te na kati ya famille oyo aza mama leki na nga me naza yaya na ye mama leki ata aza leki noko ata aza leki batikalaka banoko na yango nene samedi na sololi na mama na yo koko malata toza na ntina mobulu te sango epanzani tosala mobulu te mpasi nga aza mobulu ezalaka ti nene azalaki moto ya kimia banoko na nga place nga naza kimia ekozala ata atomboki ndenge nini aosala eloko te ezosala biso pasi fali totika ozalaki moto ya bato tokokunda oyo boloko ataba te lokola ebwele te nene ekosala eloko te nzambe oyo asali mokili oyo azali mama na yo alobi nayebisa yo boye igo kamba baleki na yo nyonso oyo elingi bango basala botika bango basala botika nene akende na kimia mais zwa elamba oyo natongiselaki ye botya yango na motu ntango bakotya na cercueil tobundi na pompe funèbre tokotya bilamba oyo on n'a pas pu nous donner cette occasion là nene nga naza yaya na yo oza mama me na mokolo naza yaya na yo bino boza baleki nanga bino nyonso boza ebele ndenge noko papier alobi on a été humilié mais devant Dieu on n'est pas humilié. Amen. Devant Nzambe toza humilié ti. Ndenge loba miawa nga pe na ndenge maloba mama no apesi na pesa na yo za na se libulu. Bongo. O ayebili wana yo nene. Et je le dis et je le répète. Soreza na simalibota na biso. Ngai kulutu na bino na sengi akolanga. Yes. Amen. Nazolo bango parce que nazu nguya ya banoko ya batino so babi loba oyo to sengi yo loba. Amen. To linga to kunda na kimia nini to salite. Baboyi ko solola. Baboyi ko pesa biso kimia. To solola ka te to sala baboyi. Na mona yango nulle part na communauté na biso na mona yango nulle part nene. Mais eloko na ko senga na yo nene. Moi je suis ton grand. Je suis ton fils. Nous voulons la paix. Tu nous as laissé les enfants. Mais surtout solo te bana ngoto ko boko la bango baliki to tika ba baliki na ngato tika na bango ndenge na mona nili part nzo ndezala te bakundi mutu ba solo la tene ne pona nyo sali biso boy nini nzambe azoyoka mama na yo alobi na pesa yo loko kende na ngona kimia na kimia na ko pesa mutu te non 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 papa Costa tika ya mama famille abatu okota no makambo okota makambo te papa okota mote pasta yaigo kwaka oh non, laisse. Oh, amen. Rest in peace. Que ça soit dans notre famille, que ça soit dans la famille de ton père, et que ça soit dans la famille de ton mari. Nene, le ban Nzambe to sambela na Nzambe azate na mokili. Soki Nzambe azali. Toza na mokili. Amen. Oh maman na tie. Merci. Merci. S'il vous plaît. Sukiwana parce que l'indele bana besoin basala musala na bango. Alors to permettre basala musala na bango. To lekisi makambo oyo eloko na kosenga na biso moko na moko luka Nzambe na solo. Yo pe luka ya solo. Landa Nzambe na yo, sali ko Nzamba lingi ko na kozala malamu. Yo pe luka ya solo papa. Alors toko bondela Nzambe pona kotika bango basala musala na bango. Na bondeli Nzambe liso. Tata Nzambe merci. Obandaki na biso service oyo tokomi na suka service oyo. Topamboli yo parce que on permettre to kokunda nene na mokolo na lelo. Après des mois et des mois quand même
tokomi na likambo na suka. Susi na ngai to libondeli na ngai ezali opesa kimia na les deux familles. Enfin que lobby tokuta yo ozala glorifier na kati na bango. Nzambe tata nasengi kimia na famille ya Richard, nasengi kimia na famille ya Nene, nasengi kimia na bana oyo Nene atikeli biso.